Subitement nayoka mungongo moko boye ya mama moko jeune mama abenginga na kombo na ngai Freddy na yena tikelo ka baki on a zola tuna musapu soko za na posa na ngai benganga 3 fois Mère Elisabeth benganga 3 fois Ton la loboko ni na ndola tongo mingi na loboko oyo na droite mais ça pas muke na musapu muke ayebisanga ke baki on a pesi yo so za na posa na nga benganga 3 fois ormona na ko répondre yo et comment kitamo osungi ndata na posa loko na bengi ye ayepi na kibomoto boye abimeli nga to anabi mandeni okomona bimi likolo koto mutu na se koto yo mbisi a solo la gérer hôtel wana a futi pe mbongo ya 1 mois alobi toza chambre ya 1 mois awa to ndofanda awa nga na ye tango apesi gérer na mbongo ka le même jour ayebisinga na kina sombelo bilamba na moni mutu a limwe après 3 minutes ayo bima na valise la bima na ye plusieurs fois to banjo solo oui aza mwasi nanga la bima na ye pesa na bana musuto bota kina na monda molili na mondi wana Romo bimana ba jeune fille na komo bimana ba jeune vous avez un âge moko boya ba fille bimana bon mingi bando pesa na bimana ba mineur ba fille ba zoluka ba bima sika po to jo ba étoile na bango to yiba ba étoile na bango chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo Bozale belé boko l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote balanyo c'est chez Biso Télévision na tombe bino boye malamu na mission na bino réponse à nos questions. Bonne année na libota mobimba. Na partout bozwami na mokili mobimba. Bonne année na équipe mobimba chez Biso Télévision. Bonne année na Chic Moukadi, Maman Lidi Moukadi et ses enfants. Dinish Monsolo, le réalisateur le plus frais, le mieux payé, le réalisateur Nyonso. Bonne année na Taka Dinish Monsolo de Kina Koko Dema na Mongo, na salaire. Un réalisateur comme Koko Dema, mais Dinish Alekie na Mongo. Bika Patois, Koko Dema et Dinish Monsolo. Bonne année à Eli Elias, sans oublier Chris. Bonne année à vous tous. Bonne année à Batonia Soboling Arabiso. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Cette chaîne déjà plus de 167 000 abonnés. Alors, nous vous prions de vous abonner sur cette chaîne chez Biso Télévision. Merci à tous mes partenaires. Oezana Sika toujours renouvelé nos partenaires. Contraire Sika durant une année. Merci à mon ami Joyce Construction. Vous voulez construire et bien les bazar bazo sombaka naba maluku naba changu et tout naba terro ya sikawana. Alors vous voulez construire, avoir de belles constructions, contactez mon ami est là, Joyce. C'est quelque chose de ouf. Donc alors ça la moussala parce que lui il a fait le bâtiment ayebi musala wana kitoko mon ami toyebi ke na ba jouer awa bino bata poto boyaka mingi na kin. Alors vous ne serez jamais déçus de faire confiance à ces messieurs au nom de Joyce. Merci à toi, merci à vous tous mes partenaires ont renouvelé na batu nyonso. Donc soki de jebi ke na boaka kayo renouvelé nanga ane oyo ndenge toza kobanda. Mon ami Junior Mwana ya ba Junior, un ami pas comme les autres, toujours frais. J'aime ta façon de parler, tu parles comme si tu n'as pas envie de parler, mais tu dis des choses vraies. Merci à toi Junior Moana. Voilà, aujourd'hui une fois de plus avec ces grands hommes de Dieu. Précédemment, on a eu à parler, c'était une révélation et on a vu la puissance de l'Éternel. Appelle les Kotaki, Batubabing, Bamonipe le Boko Nzambe. C'est les prophètes mal à l'aise du Congo. À chaque mal à l'aise na fin d'année, à chaque mal à l'aise na Brazza, à chaque mal à l'aise na Côte d'Ivoire, à chaque mal à l'aise na Cameroun, les prophètes mal à l'aise du Congo, si en Afrique du Sud, voilà, prophètes mal à l'aise. Ah d'accord. Donc déplacement là c'est Salamaki. Après quand émission tout ça là qui wana et tout monde qui ndengelegaki. Bonne année na yo, prophète mal à l'aise. Merci monsieur Brad, bonne année. Bonne année. En tout cas, merci à vous autant. Un mot na bonne so ba Hollande yo. Mambote na bonne so azil ba Hollande. Ok, na pesi ba meilleur fait nanga ya nouvelle année 2023 na bana nyos na ba
ba téléspectateurs nyonso ba téléspectateurs nyonso ba abonné nyonso ya Shebiso TV Nzamba pambola bino de bonnes choses bisque surtout bozali partout dans le monde aux Andabiso même en Europe même en Amérique même en Asie même en Océanie Nzambe nanga apambola bino surtout pour la 2023 oyo Nzamba semble makamba binene parce que biso Nzamba bisa ki biso que année 2023 eza année que tous les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne verrez plus jamais. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, très bien. Les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous les verrons plus jamais. Merci à vous. On les a yango nde totem wana on a 2023 yango za thème za ma Égyptien perspective na 2023 mais Égyptien bozate papa ba maladie égosalate ba problème égosalate ba difficulté égosalate ba blocage égosalate ba célibat égosalate ba stérilité égosalate ba faiblesse sexuelle égosalate. Wow. Là où aller égosalate pour battre to koma pena po wana nanga to développer thème oyo pesa ki otia ki on peut dimanche mais pour dimanche je dis à tout le monde nazaki na église na bete tout repas na yo na yaki ko mona puissance à loboko nzambe na kati église ya prophète mal à l'aise mais le moko etikinga avant to beta thème auto sola na lingi to simba na témoignage na yo. Quel témoignage sus témoignage na yo ya kifazer na yo le bela kango awawa mais zaka likolo. C'est comme si vous avez la volonté ou le bélabiso témoignage. Alors j'aimerais vraiment que tous prophète mal à l'aise. Oui, journaliste. Vraiment kambo le ben le bas qui n'a cher parce que tu biso tu intégralité à église té mais ngana zala ki wana. Zongi sa biso non na témoignage no momuke. Maman ou ayaka na ko kabelo biloko tango zaka fazer. Tous on a témoignage lelo na pense que ça deuxième partie ya témoignage na biso oyo nanu olobate parce que ezaki mozindo makasi on a linito timolango lelo pona édifier peuple de Dieu. Merci beaucoup. Témoignage wana na linga vraiment ko lobango te par rapport ya ba réalité ya makambo na kuta na vie. Quand même oyebi je suis quand même une grande personne. Au bat bazo respecté bat bazo tout ça namboko yo na comment ko monango un peu compliqué hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que d'autres pasteurs qui passent ici à l'internet ils en a ba vrai na ba faux ndeti batu balobaka ka ba mensonge c'est pour ça na luka commis c'est réservé ah ouais na ba bloro mususu na ba bloro mususu ndeti témoignage au lobby que ya mama wana o ka kitona nazo te yango na culte na yaki penza te pona lobelango lelo mais lokolo bike skopena kutu ngai na kofandi so po olobaki on peut mingiti mais na temps olobaki wana na ngana asio que to fana on pena batembele pona mona ki za tellement profond. Ah OK. Na singi na lelo pena to mekolo. Merci beaucoup. Je crois que fazer ouais. Je crois que premier témoignage nanga a na Shebiso na Shebiso na lobaka ki non na zaka fazer papa na maman na lorsque bakabwani vie comment qui a passe m'arrête na ko ben ko maltraiter biso na coquin ko supporter tout là y a pas soana te et senga ke na kima na bimandako lorsque na kimi na bimi libanda ya ndako na se retrouver na wenze moko bande ko benga wenza bitabe marchand liberté na masina ouais na époque wana na si j'ai bonne mémoire na 96 avant et comme marchand liberté ouais avec mon marchand liberté voilà bando be wenza bitabe bato ba yebi bana changu bazana ba référence donc c'était année 1980 94 ou 95 donc nazala ki libanda ça dit 94 95 boy si nazala libanda donc tellement pas c'est les cas souffrance c'est les cas qui na bima ki libanda to na bimi libanda mukolo mususu nzala eleki bakasi place où bananga ke lisolo mama wana ndi na lingi na libérango kaka na expliquer bana nzambe c'est ta vie hein déjà lisolo nao bon toutefois fona lobaka ka poza lisolo vie na ngai donc la choka passe mais fona loba na dévoiler misala satana pour na sasu na kana te mais j'étais là-bas mukolo mususu passe dans la souffrance na sengi na batu mutu akabelanga zate na moni mutu kamoko uti côté ya mikau maluku et ko déposer
basaki ya manioko, basaki ya mbala, biloko so sopana ki wana mbala ba manioko. Na fandi vers 2h 3h. Na bossa na ngote c'était 2h45. Et loko mo tel misanga kana ki ne côté mituke banoki tsa biloko na ki no ba manioko, ba mbala pona lia. To na komi na bandi ko ramasser ba biloko wana pona lia. Subitement na yoka mungongo moko boye ya mama moko jeune mama. Abengi nga na kombo na ngai. O ba botanga Freddy. Freddy. Pa. Oh, surtout ki Nathalie. Pour la kinelo boye. Boye na kibo moto. Nzalele kaki na journée. Na sengi bambongo na juité. Na sengi bakabeli ngate na la nzala. Sur la katkata butu nzalele ki makasi de na telemaki na ke na parking o mitu ke baneko kitsa babiloko pona lokota biloko mo ba bandioko ekoyaka mo ba mbale koyaka quand même la lia pona kokaki te ke tina koma na tongo. Lito na kina lokota biloko wana na yo kimbala moko na mungongo moko mama moko na kibo moto boye. Abimenga benga Freddy. Pana sutuki Nathalie na yebi epete. Abina nga yaka. Na moni abisika mwana. Boka biloko ozo lokota. Wana de lokoti manioko. Ngana uti fait. Nazo peso biloko olia. Teima na zagna nzala chose akite. Mama na pesika biloko na lia. Biloko zala ki moto bakasi pene ya moto. Neti batala myoka sikoy. Mais komona mamango alataki bilamba moko boye ya soirée. Ezaki ba buda kay moko ba bilamba ba de ko ngala makasi. Na ba tenue ya fête quoi. Ah tenue ya fête a pesinga bilia na liepe. Na ya moto pena na lie. Après quelques minutes moi mamango a disparaître akei. Lobi elandi na bandi ko luka mamango soki na komona ye na parking na komona ye même na nzela na moniete. Na lali na butu nango le lendemain na lali na mona su mamango abimelinga abujinga na lokolo. La muka. On ose les mois soir aya tam su momona qui était. Te na balance elle était. Ah, okay. Na luka ke na journée na moniete. Ah OK, ah. Okay. Après na butu na lali. Na mona mutabimelinga place na lalaki. Ayo bujinga na lokolo la muka. Na la muka bisinga na ye kotala yo na milo bloko olia. Oh, biloko ya apesika biloko na bandi ko olia. Oyo kango bien. Et nazoka bien parce que nazaki n'étant pas n'étant na était à fazer n'étant faiblesse enfant d'Ari rejeté dans la rue donc muta kabelo azati mamba na pesika biloko na bandolia na moni a disparaître sur akei après lobi nango ayekoya aye abike na ye na tikelo ka baki on a zola tuna musap soko za na posa na ngai benganga 3 fois Mère Elisabeth benganga 3 fois okomona na kobima et pas na yo avant de les kamuke mutuna nzambe c'est-à-dire que na ba moment difficile na yo oui mama na komi oya ko sunga yo oui oyo yebite na yebite ba benga na kombo na ba botela benginga na kombo na ba botanga Freddy wow oh mais lekilinga mettanga komo yo tikelo biloko bayaka na butu ayaka na butu ba 2h45 ba 3h juste siko après 3e jour aya tikelinga baki mona ndola tala musapa muke est-ce que baki on appelle sur la tona loboko ni na ndola tongo mingi na loboko oyo na droite mais musapa muke na musapa muke ayebisanga ke baki on appelle sur so za na posa na nga benganga 3 fois okomona na ko répondre yo na yebaki pété et comment kitamo osolengi na pose loko na bengi ye ayepi na kibomoto boye abimelinga to anabi mandeni adob maka par esprit le orofana olobika wana soki na lobika na baki kaka na bika mère Elisabeth na moni pas abibi tango obimana a se paraître le kola mutu to motambola après mukolo mususu ayebisinga na pose na memo et pas na ngai mais d'accord memo sikote faut na lukela hôtel toke na bandal wow toke na bandal na kibo moto boy to tambola na ye changu bokesko bandal to longe changu toke na bandal to komi wana na bandal akutani na gérant ya hôtel moko boy na tanga comme hôtel wana te pour la protection en tant comme hôtel wana te a solo la gérant hôtel wana a futi pe mbongo ya 1 mois a lobby to chambre ya 1 mois awa to ndofanda awa ngana ye tango apesi gérant na mbongo
jusqu'à le même jour ayebisinga na kina sombelo bilamba na moni mutu alimwe après 3 minutes ayobima na valise yo ozobanga noté biloko bon tellement que esprit monsieur se contacting ozaida ba kudongomano da voyou bandi badiamba faut komela ba whisky makasi mais pas quit donc esprit contacting déjà na badeko mona kaka idenga mutuka normal azo edenga après donc quelques minutes alimo il na valise bilamba penja ya bien penja ya ba griffe apesinga wana esika sokola na sokola esili alors bien mon chambre na tio moi ça ko kota te mon chambre siffler ko beta te makele e ko sala ma te non siffler nini ba siffler parce que ebisaka ke sokola ngo benganga ndiko komi benganga na siffler so beti siffler na yoka plus ça na roya pe e komaki soki na posani na beti siffler au mona abimi tanga ko bima chambre nyonso komi rouge miroir komi rouge abande ko bima na salle de bain au mona bimi na salle de bain oso kaka na salle de bain kuna mai ezotoka abimi na image okomona abimi likolo koto mutu na se koto yo mbisi dorazaka sirène mais on ozoyi maman ozoyi mwasi ozoyi aide on ozoyi non atan nani non tant to comme siko na chambre na ebisinga ke non à partir d'aujourd'hui ngana yo to koyi mwasi mbali tellement que nazaki na passe nazaki na choix te fait que na accepter pour na moni ke mutu moko boy azo ko aider ngai apesi au palais apesinga ndaku place kovanda na longwe na mesa ya wenze na longwe na niveau ya kofinika carton ya Thomson lokola drap apesinga place kovanda bilamba chambre VIP azoya na moment que son na bengi na sifflet au moins na bimi na salle de bain na se côté akomi azoya na forme mbisi likolo mutu tango roya ayesuke belé faut bando peigner suki na ye tango peigner suki na ye après tamoko a se transformer na forme mutu aye mutu normal azoki mutu normal to bando solo là na bima na ye plusieurs fois to bando solo là oui aza mwasi nanga azaki mwasi nanga na bima na ye pesa na bana musuto botaki na monda molili na mondi wana abimi lokola mbisi mais après a transformé lokola mutu après to sololi na ye mukolo mususu ayebisinga nazomema yo na mboka na biso wana déjà ofandi wana c'est la vandi déjà wana tozo taper déjà 21 jours lokola 3 semaines ayebisinga nazomema na mboka na biso to voyager na yo bon moi je pensais peut-être azomema quand susu la province tant sur na pays moko boy subitement na mona muta siminga na loboko kobanga te olimwa te asiminga na loboko boy pas to disparaître to se retrouver na mboka moko boye papa na tsiko mona mboka ala te nzamba salanga grâce na tamboli mo ba pays d'Afrique na tsiko mona mboka ala te to mona des fois d'Europe na télé na tsiko mona kitoko ya mboka wana te mboka ngo siko na se ya mai ameminga na se ya mai donc to komi wana to vandi 3 4 5 après 7 jours boye to yo sane mariage na samai ozolota oto boye yo na zolota te na kibo moto c'est que je te dis na linga na ba makambo te lokwa ke yondo posenga ndi yango ndi na zolo bango po ba vrai na ba fo ba bimie belé donc ameminga na se ya mai to tant to kobi na sa mai to ba do vivre na sa mai. Moi j'ai rencontré Lucifer ndeto chono boy ngana mona Lucifer. Est-ce que yo bon wana? Oui, parce que avant to ko mana na romona ba Lucifer banani bo bande ko bimana ye to bajo bimana ye na mbetu pe lokola mo sambal puisque na biso ke to bande ko ya ba na forme ya mbisi. Na c'est le pele. Après quelque temps, au moins c'est transformé le kola mutu. Na ba kolomi balé. Après beaucoup normal. To komi normal peut to faire une peut to sur le quoi moi c'est mobile.
Obimi nepe. Tobimi na yepe. Azwa pezemi. Azwa pesemi. Tobimi na yepe. Bobota. Tobota na yepe na nenga molili. Tobota na yepe Elisabeth wana. Pour comment les acquis Elisabeth. Ayepesa nga soko lingo benga mère Elisabeth. So benga mère Elisabeth place na ça nakoya. C'était ça. Après tant to komi wana. Tambo komi bo sali mariage. To sali mariage ba elinga fer moko bo ezaki na makila. Ba pesinga na Melisa indam ngape na Melindam. Dans la Melindam après quelque temps toye ko bimba siko na mokili. To ndo vivre na mokili. Ebe ver wana te makila on se zaki ya nani. Na yebaki te so zaki makila nani. Mais na mona kiango lokola bière lokola secret ba pesinga mais on c'était makila. Or apparemment tout ezaki alliance auto saki nga na ye. Na bimi pe to bibile pe na mokili to bando vivre na mokili to bando vivre ezaki na ba condition apesa kinga Albani ezana ba condition apesa kinga ezaki na chambre oyo atenga na kokotsa moi cité et puis na chambre oyo apesinga na kokobeta sifflette pe makel e ko sala maté mais tangu to komi na monde wana to komi na sama wana to sali mariage après ba beti ngai tatouage ba beti ngai tatouage ezaki tatouage ya 5 étoiles ezana batebele ba beta ba tatouage ba signification tatouage te ezana batebele ba beta ba tatouage ba yebi tina nango te komakaka obetaka tatouage ya aigle moko boy ya nyama moko boy ya esprit moko boy o nga ba pesenga tatouage à 5 étoiles. Au 5 étoiles, on a un signe de pouvoir. 5 pouvoirs, on a un il y a quoi dans mokili pour nous détruire batu. Na piba na ba fille ebele. Na tika ba semence ya mabe na kata mabuma batu. Prophète. Oui. Il y a des choses. C'est des choses. Na bima na ba fille ebele na tika batonga na mabumu na bango yango mo ba fille ebele lo bazana ba cause ba conséquence ya ko concevoir parce que na tika ba semence ebele mabe na bima na bana mibale ebele Oh non c'est fort. na bima na bana mibale ebele na tika ba semence ebele na kata mabumu na bango Afato comment tango bima na ba fille wana ce qui Elisabeth sona a comment il copie sur moi quelque chose. Mère Elisabeth a combien qu'on peut savoir quelque chose a sombela kinga banda a sombela a peut senga mituka na mokilo ya une question na tunaki pour na yaka na église na yo na yebi ba voyage salaka nengo bimaka Congo ya nyonso rumela raté prophète malaise est-ce que yo bongo na pena solo oui na bongo na ya solo jour à délivrance pe komakaka et komakaka oui bako c'est la mukolo pe na kolakisa yo moto asalanga délivrance na bongo ma ya solo pe na kotalso pe na mukolo nzambo osunga na kotalso ke moto asalanga délivrance o ba bloko de ce tout mama ezika mère Elisabeth on a sombelaka mituka asombelaka ban apesanga banda romo bimana ba jeune fille na komo bimana ba jeune vous avez âge moko boya ba fille bimana bango mingi bando pesanga na bimana ba mineur ba fille ba zoluka ba bima sika po to jo ba étoile na bango to yiba ba étoile na bango ba fille mo so comme na 16 ans comme na 17 ans o bazalaka mo tout likolo pour na ko jouer toile na yeko sa étoile parce que azano fraîche après quelque temps au komona ke ba komi na ba problème ya mabala ba komi na ba problème ya ba concevoir ba komi na ba problème belé kilikili son mère Elisabeth soana bande ko saba zuwa te soit yeka kanda kunde ko yana bango te yeka na ndako nende na bango te ba ko tarate na chambre ba ko tarate puis ba condition za ki ya moi mingi ya makasi mais ba condition za ki ya makasi na bana mibali pe ba na bana mibali mususu pe na ba musicien chrétien mususu yo na bimana bango pe en plus ba musicien mususu oyo même profane ba beta ba musique e kanga mboka mère Elisabeth wana
Mutayemba banzembo la plus kazaki na mungu moko ya malamu ya bakasi. Pe musicien pour que musicien profane pour album na ye beta na bandoko bima na ye. Na bimi na ye pour que ton envoie album e kanga. Ils en impact, ils en a succès, yango ba mingi ba do boka album mingi na ba décembre. Mais tangu zamba ye akangoli ngai. Nzamba kangoli osima. Ngai kuna ndimi na onteke ozako ya okangola maya solo. C'est vrai ça. Toyoka sango na bangaba ba église ezawana, ba église na ba science occulte na limité. Soma mbolo be na yoka ka o lobe kuna chere za obimisi ate. Bon la chante ba nazalaki na se ya sous onction na bana ko teya. Donc na bimisa ki kaka ndapo na ko bimisa. Mais tellement que on a posé na loba devant public nzambe poto détruire mais ça la satana ezala dévoiler yango toujours loba pousse que tout ça sous takana na te. Question mon prophète mal à l'aise. Est-ce que si na ba délivrance lo mo tiskalote na mutu soko fani boka atam so moni longia et ça la rondire ba perte mo te lorsque la joie délivrance pour la étonnant bloko to yoka oui biso to sali ba kambu na monda molili to kutana nga na kutana batandeki na ndena kutana na ba pape na kutana même na franco na samai na kutana batandeki na ndenge ba grand prêtre na kutana bango mais tango nzamba ya kango linga abimisinga pesinga pouvoir maintenant ya ko délivrer bateau satana akanga place wana na yebi 5 à 4 chambres o satana kanga ba o satana atabisika ba yo jona nanga peut-être ndebi place batia libala na yo na place batia kobota na yo obelaka genre ba produit ozobika te na place batia santé na yo oluka musala genre musala te na place batia musala na yo parce que tombo malembe tombo balani parce que ba misem suba comment ko yeko luko ba misem chrétien ba misem profane UNESCO beaucoup mal restant boboti bobota combien d'enfants na ba que il a belé na désordre pour c'est isolé kilanga ngana mère Elisabeth bobota une affaire au moins 17 enfants. Vous allez combien de temps? Vous allez combien de temps dans le monde? Dans le monde depuis l'âge de 17 ans. Nous 5 ans, nous avons 94, 95. Si, à partir de 17 ans, nous avons dans le monde. Si, ok, nous avons dit. Si, nous avons dit. Oh, vous avez délivré la nini. Nga. Ah, non. C'est fort. Deux, c'est émission. Un dernier mot. Message de vous. On a deuxième partie. On a préféré vraiment la kataboli mbisanga po. J'ai trop de questions comme il en a ce qu'on besoin. Un dernier mot, numéro de téléphone. Ok, numéro de téléphone 89 911 17 64. 89 911 17 64. Plus 243. Plus 243. 89 911 17 64. Merci beaucoup, prophète mal à l'aise. Maintenant, limité que vous oui, je suis délivré. Je suis délivré. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. On aura le deuxième partie de ce témoignage. Si seulement j'avais une idée, dimanche, malheureusement, excusez-moi. Si Dieu ne revient pas après moi, c'est Cheikh Moukadi. Restez toujours connectés sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous sur la télévision. Excusez-moi, dans cette émission, on a vu que commenter, il va continuer pour la deuxième partie de ce témoignage. Portez-vous bien. Au revoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, madame, la mission na bino réponse à nos questions. Yande kola. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.